sous pour nous passer la poké nabiso. Alors suivez après ça. Bien pour tout passer la poké nabiso. Alors poké nabiso a des lois ils concernant RDC, c'est que concernant République démocratique du Congo. Alors problème tout ça n'ango vraiment peuple congolais. Alors peuple africain au fond la misu. Misu ezate que aussi misu na yo fongo liboé. Non, il faut que fongo la intelligence au fongo la intelligent na yo fongo la misu na sens que bo fongo la misu bo chama yele na place c'est que boko ka kosala o esengeli ke kosala pona mboka na yo parce que oyebi ke bamboko ya pototo ya ezali bamboka moko eza bamboka na bisote. Alors le temps que monde la pesi biso awa to vanda il faut que profitaka au profiter pona ke okoka ko sala eloko moko boye na mboka na yo parce que mondele azo profiter mingi na mboka na bamboka na biso. Alors bazo profiter mingi balingi ko zwa ndambo te me bazo zwa ebele biso nde toza awa yo kanisi ke non mboka oyo tozali nga na kozonga kana ngai lisusu te mais bien sûr soko kozonga na yo susu te okufa na poto eza mabete mais il faut que bongisa kaka place na yo outa parce que ozali otikaki famille otikali bandeko otikaki ba camarade otikaki ba famille ba génération oyo bakoya sika bango nyonso bakoya na poto te parce que soki tolobi ke ozwa mboka mobimba baya na poto. Alors banani bakotika la kuna na sakana na kana bienvenue na Paris so na comme na Paris bienvenue na koyamba ngai ko tshako tu mutema na te pour parce que mokolo yo ko mo bengi bienvenue oyoki bina téléphone ekanga po biso nyonso to monango pe na kati ya France abo muta yambaka mutu 2 mois na katanda kwa zati donc manzmu na ko yamboka kata mususu une semaine 2 jours 3 jours bongote 1 mois bongote 2 mois en tout cas ba problème ebandi pe mutu lera ye awa pose nos problèmes na mutu te salaka na ndako na 2 semaines 3 semaines bote 1 mois kende na yo na l'état bokolo qui n'est non vie exil l'état bokolo pour ça qu'on vend na ndako ne toko ça 2 mois na bi ce problème exact au moins biso za bateau yo to uti Afrique bon biso en Afrique to tika na biso minda bo Europe la 24 sur 24 to za bateau kasi on anda kwa bo yo mona au kota ki toilette bolozo bimobo sa noza mutu wa kaka boye mwindo bomite pe langage ya kolobano likama minda no mona loka ba langage mo seulement so za mutema te okokokate donc ça fait dire que mutula ko yesika na ndako moto mutayambio donc vanda kaka 1 mois deuxième mois loko bima okende ko bwakisa na ongunde bizala très bien makasi pas en plus les sous na za koloba ko tia mutema te na ba mi oyo zalaki na bango na bangola na ba kisasa ono tia mutema te so na komi na mi wana mutako tanga bulo yene mutako tanga kanda yo wana mutako tanga bu donc ozo komi ko samana donc bo solo la ne bien na téléphone kasi ye bango mukolo oyo ko tia makolo no abu makambo nyonso komi sans sévère donc ça fait ça la erreur moko ke boteki na bino mboka na bino pona ke to kovanda na pote zaneti place oyo bapesi bino ozana richesse ebele place oyo oza pena na makambo ya kitoko otiki yango oke na yo kovanda place oyo eza penza eloko moko eza te eza neti. Je peux vous donner l'exemple omoni na yo kaka natalaka message mo natangaka message mo boye ezalaki histoire mo boye garçon mo boye azwi mbongo ebele apesi makako azwi mbongo ebele apesi makako aboyi azwi ba tabe apesi makako azwi. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez, après on va revenir. Bienvenue na Paris so na comme na Paris bienvenue na koyamba ngai ko tshako tu mutema na te pour parce que mokolo yo ko mo bengi bienvenue oyoki bina téléphone ekanga po biso nyonso to monango pe na kati ya France abo muta yambaka mutu 2 mois na katanda kwa zati donc manzmu na ko yamboka kata mususu une semaine 2 jours 3 jours bongote 1 mois bongote 2 mois en tout cas ba problème ebandi pe mutu lera ye awa pose nos problèmes na mutu te salaka na ndako na 2 semaines 3 semaines bote 1 mois kende na yo na l'état bokolo qui n'est non vie exil l'état bokolo pour ça qu'on vend na ndako ne toko ça 2 mois na bi ce problème exact au moins biso za bateau yo to uti Afrique bon biso en Afrique to tika na biso minda bo Europe la 24 sur 24 to za bateau kasi on anda kwa bo yo mona
okota ki toilette bolo zo bimobo sa no za mutu o kaka boye mwindo bomite pe langage ya kolobano likama minda no mona loka ba langage mo seulement so za muté maté okokokate donc ça fait dire que mutu la ko yesika na ndako moto mutayambio donc vanda kaka 1 mois deuxième mois loko bima okende ko bwakisa na ongunde bizala très bien makasi en plus les sous na za koloba kotia mutema te na ba mi oyo zalaki na bango na bangola na bakisasa ono tia mutema te so na komi na mi ona mutako tanga bulo yene mutako tanga kanda ye ona mutako tanga bu donc ozo komi kosa manao donc bo solo la ne bien na téléphone kasi ye bango mukolo oyo kotia makolo no abu makamunyon c'est comme sans sévère donc ça zongi lisusu so makako alingi alia bitabe ezo ngela na miso alors alingi alia yango alors mais aibite ke mbongo eleki et ça valeur ya kosomba bitabe wana pendant 10 ans. Alors makako aweli bitabe abosani ke mbongo akoki kosomba bitabe pendant 10 ans. Alors ça veut dire que non, bandeko na biso mingi bazoyeba na bango te, bazolingaka tokende poto, mais bayebi ba vérité ya poto, ba réalité ya poto te. Poto ese beba. Poto ezalaka nango sous ndenge ezalaka kala te. Poto ya kala ezalaki ke kokomi okosala eloko moko rapide ozwi mosala tout ça au cascade na ndenge ebele, mais poto ebebi. Et de préférence kutu mutu alingi aye kotanga, de préférence oye kotanga, de préférence oye kosala business, de préférence oye tourisme. Que otali mboka ndenge ni e marchaka et puis ozwi mayele wana ozongi nango. Tant ozonga mayele, en tant que touriste oye otala mboka, après ozongi. Donc ce que ya kotanga, oye ozwi mayele ya mboka wana ozongi nango pesi baninga mususu mayele. Soki yo bana kozonga na yo, y a pas de problème. Tu peux te marier okobala na yo, okosala makam na yo mususu ba business na yo yaka na yo ozongaka. C'est bon. Alors biso ba toza na poto to umeli na poto koleli na poto to yaka ba suki ezalaki ba afro lelo to komi mandefu. Alors ça veut dire que on a un peu de tozui eloko moko awa tango tozui biloko makambo tozui awa c'est que to moni awa to vandi na ba mindele to tangi na bango alors to ke ko exploiter yango c'est to ke ko c'est que to like ça baninga o batikala kuna que non et marchera boye parce que tout le monde en Afrique parce que quand que non soko zana na potonde ozana nyonso mais ozana nyonso ozana ndina mayele parce que ozi mayele o vandi na bateau o bandai ko banga que non bazala ka boye oyebi vérité na bango. Alors ça veut dire que non tant ozi mayele wana ozozonga na wana mboka ezake pona ke o like sa baninga o batikalaki okoka ko sala eloko mo ke baninga pe bakoka ko zwa matière mo boye que non bakoka ko comprendre que non kuna ezanango eloko te c'est que ngai nakoki ko sur place nga nazali bandeko na biso ebele bazoyeba te baza na ignorance soko oyebisi que non to créer entreprise na Afrique ya azolinga kaka ya na poto non akoboya na ya kosala no entreprise obe business azo préférer que non nakende kuna place ye azali c'est que ye azanango ebele tandis que tango yo bandi ndeko wana lakisi yo makambo alobi bon tosala boye. Alors, il faut que banana na biloko na epsio que to sala na makambo na bosilisi au moni kende évolution ezo kende bien. Là tu peux décider que non na kena Europe na kena poto na ke kotala ndenge nezala kandeni makambo e marchera kuna. Mais bande bona biso bazana ignorance makasi nazo beta c'était. Na sali tout possible. Na sali tout possible na ko expliquer bande bona biso que poto ezanango paradis te. Poto ezanango c'est rien. Mais les gens ne comprennent pas. Beaucoup bazoya na banzela moko kata ayeko koma mais na difficulté ba risque tout ça. Alors yango tolinga to Mario Gino de Bundesliga azongi lisusu pona ke akoka ko éclaircir bino que non vraiment mboka na biso nyonso ezali. Alors il faut kosala na ignorance wana penza oyo kezosala batu ke atiki ba richesse na biso ebele toza nango alingi akende kaka aliane ba mbala atiki place penza mbala ezobima ya naturel ya kitoko au place batango bazo apprécier yango ke baya kozwa yango yo tiki yango oke place oyo
obanda ko somba obanda ko bengisa ke ya mais tandis que outil place mbala ezali. Alors ça veut dire que non vraiment il faut te fongola mayele na biso to ko créer tout ça la créatif c'est que to créer makambo pour na popesa baninga misala ba makambo ebele bele. Alors na ko kota politique bomoni ndenge neti République démocratique du Congo lelo ndenge komi. Alors ils attendent profiter quoi, profiter na tant que neti mokonzi mboka benga zo pesa batu opportunité. Alors il faut que sangana, il faut que format pour mboka et développer mboka et kende liboso. Alors il faut vraiment que ça la tout possible pour que supporter autorité ya RDC ba o bazo luka vraiment que non réussite ya mboka. Alors ba o bazo linga ba yiba ba kima ba sala boye. Alors wana bocha ba on a mipanzi mais bino o baza que non vraiment na souci ya peuple na ngai ça souci ya bandeko na ngai. Alors il faut que vraiment que soutenir soutenir vraiment ba o baza na ba bonne initiative ba o baza na volontaire au salle loko moko boye. Alors il faut que soutenir parce que ceux qui vont soutenir na bino kakabato ayele lo ayibi na ya kenaya alibi na ya kenaya. Alors mboka ne ba do tourner garaboye. Alors bino be ba escroc botika moyibi boyibi mingi bambongo ngo place bochaka ngo emona na raté. Alors quand même botika pe moyibi kaka ko yiba ti suka boko botondisi ba banque par-ci par-là. Alors jusqu'alors mbongo ngo bosa na ngoni boko ya kokufa botiki mbongo ngo ekenango zéro. Oyebi ke soko kufi na Europa okufi mbongo yo kufi mbongo ne ekenango na banque bazui yango ba ko créer le ba dette moko ezala raté. Alors yo moko kokate. Alors mbongo ekenango zéro. Alors tandis que mbongo la il fallait ezala na banque na mboka na yo okoka ki ko créer ba entreprise okoka ko créer ba hôpital ba ko créer ba ko sala ba agriculture ba to ba nourrir ba tout na mbongo wana ke tango ozo koma ozo progresser. Alors okoma na mbongo ebele puis ko sala makambo ebele na kati ya mboka na ta okufi mboka kombo na yotikali na histoire ya mboka ke non le monsieur en question a créé qui est loco. Alors vraiment ils allaient bien. Alors tous en a preuve tout ça. Alors ils allaient bien pour la future il y a la génération au bazo ya Simon. Alors félicitations dans notre frère africain ba au bazo soutenir vraiment changement ya Afrique, changement ya mboka na biso. Alors vraiment tous ensemble que le Seigneur vous protège. Vous avez bien au maillot du nom de Bundes TV pour s'abonner pour que vous allez décider. Alors te revois la prochaine. Allez, ciao. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, rima.real, egal auf Instagram, TikTok, everywhere. Subscribe, like und follow. Und vor allen Dingen vergesst nicht, Mayo Gino, der Bundes-TV zu kommentieren, folgen und zu liken. Gino, the Bundes TV, you know what I'm saying? I got a brotherhood where he YouTube-Star, komm zu uns, dann kannst du Lamborghini auch fahren. You know what's up with it? Du brauchst nicht zu lachen, komm einfach, rede nicht viel, komm. Dann verdienst du 4.000, 5.000 im Monat. Hast du schon Tages gegessen? Das ist Zitrone? Mmh.